Ok, tout précisément dans la ville de Cape Town, au Babenga Amada City. Yeah. Ok, déjà, on a une décision de connaître l'Inga Afrique du Sud to Ayate, mais seulement ils ont dépend aux joueurs au Salanini, aux joueurs au Salanini, aux joueurs au Tanga, aux joueurs au Lukavi Awa, aux joueurs au Salanini. Et pour nous joueurs au Tanga, nous conseillé Bangobaya parce que l'Afrique du Sud a une institution où ils sont reconnus mondialement. Dans UCTI, il y a des gens qui quittent, ils sont en Pologne, en France, partout dans le monde, ils sont en Afrique, ou maintenant UCT. Donc déjà, pour nous je les encourage. Pour nous Lukavi. Je vais décourager mais je vais les conseiller la vie devient de plus en plus difficile partout dans le monde. Depuis l'Europe a déclaré la crise financière, nous avons déclaré que la crise financière est ici. Voilà, donc il faut savoir une chose, que non, la crise est partout dans le monde. Et ils ont la place moroté dans mon Kilivi, c'est facile. Vous comprendre. Donc, il paraît au conditionnel parce que nous avons mis investigation. L'État n'a pas frappé les Congolais. Donc, ndenge bayaka pona kosala ba capture ya ba passeport, ba to ba futi bambongo, biloko wana ezala na frappe to moni ba Congolais misu ba vandi une année 2 ans bazana ba passeport. Nini ezali makanisi na ope, nini ozo senga na ba konzi basala pona ko changer likambo puisque ba Congolais à diaspora bazo souffrir. Ok, dossier à passeport, ils appellent dossier très important. Merci pour soulever en Bandero Bayo Kabiso. Bon, Kolobake, gouvernement a frappé Batu Naroui Koloba parce que Namro Naza passport holder, Nasali la passeport et Nazela qui peut passeport l'année soit qui moulai. Et soit qui combien de temps? Ils ont presque 6 à 7 mois, mais et finissait par Kozoyango et Bimaki, n'a retiré le passeport na Pretoria. Mais cela ne veut pas dire que le processus au gouvernement n'a pas passeport est normal. Tous ont un problème dans le passeport. Car nous lobby, ils ont perdre misala na mboka oyo, ils ont koti ba boloko parce que donc le problème il y a sorte et comme il par rapport à l'obtention d'un passeport et tu sais réellement qu'est-ce qui ne va pas, mais il y a un problème. Parce que le passeport, et puis de 1 an, le passeport est un an cher. Malgré que tu sais qu'il y a $90 au Congo, tu as 5 000 rands. Les lots sont passeport à 2500. Mais ils ont un bon ébélé comparé à un passeport de 5 000. Banderoboyo kanga bien de 5 000 mais dans le passeport il y a pays mususu o baza tozana bango abasomba ba passeport na bango ba 400 rennes il y a biso za 2500 5000 c'est déjà beaucoup mais maramba ba passeport ngana zwaki mais ils ont bandeko mususu o na sala na bango capture période moko ti lelo non bazo ba passeport et na zona ba civic center na ba pays to vandara pourquoi pas to salaka ba forum au Batubakutanara pour le veille de conscience au lieu Rogangaka parce que la masse ne raisonne pas. Il faut le lot diaspora abandarosala ba forum naibi ke bamsu ba sala yango mais to amplifier yango nabi tere sala maraté mais to amplifier yango parce que côté les manaba balabala koganga des fois ils ont soigné l'eau moroté. Je pense plus éveil à conscience que congolais nyonso azala conscient ya marambo ezoli kanamboka nae tout le monde va apporter une solution. Merci. Batata, ba maman, bandeko wa bolingo, ombote na bino. Boye malamu na Mayangani na Politique TV. Nazali wabino Patrick Chimanga tata ya Mayangani. Mayangani na Politique ezali lingomba. To bisika biena ko yapona ko sangisa ba Congolais nyonso. Ezala ba ya opposition, ezala ba ya pouvoir, ezala ba baza intéressé na ma politique, ezala ba baza intéressé te na ma politique. Bino nyonso tout boya. Boya ezali bisika na ko sangisa bino pona ko manyolela bino ma ya politique mboka na biso. Pona ko teya na bomoko, pona ko teya na bolingo. Mpamba te. Konyi moko etokisaka nzungu te. Esengeli bakonye ezali belé. Po ete nzungu etoka. Bile yebela bana Congo balia. Na banzi ete bososoli. Mpe toleki mbala moko na maetokolobela na kati na Mayangani na biso alelo.
lelo toza na moko ya ba diaspora congolaise ye pe alobi fo pesa ye maele mpamba te République démocratique du Congo ezali mboka na biso nyonso ba congolais ka kota tozali en direct mbote mwana mboka Mbote monsieur Chumanga. OK, poussana pembeni boye malamu na mangani na politique. Ya na sepeli merci. OK, kombo nani nga na bato bazolanda yo toyeba yo. Bon, comme langa Dieu merci Mangala. Batata ba mama bandeko bolimungo toyambi mwana mboka Dieu merci Mangala. Boyoki ndenge mwana mboka amanyoleli bino. Biso tokotuna ye mutuna pe tokosala effort pona ko communiquer na ye na balang nyonso tu ye akozala libre mpamba te sengeli to cha invité na biso à l'aise. OK, déjà s'il faut parler de la liberté d'expression na Congo, c'était quelque chose de ezaki tabou hein? Donc okoki koloba mabe ya mokonza mboka te, okoki koloba boyete, ezaki un peu moins difficile mais aujourd'hui au moins tozomona voir même Katumbi na France 24 batuna qui une question sur ça aloba qu'il y a des progressions tozomona liberté d'expression na mboka mutu ya opposition pe déjà ndima ki donc na ozalanga morote na opinion na liberté d'expression ezali aujourd'hui tozomona les efforts au bazo sala en matière ya natala ki rapport moro ya Banque mondiale RDC est parmi les pays où économiquement tout ça là bas progrès et tout le monde a ba construction ba infrastructure à Sika Namboka seulement le retour au Senga n'habite sur une anticipé question non aux libre moi Namboka voilà seulement le retour au Senga on ne peut pas tout faire à 5 ans mais les grands soucis au bas congolais ba là qui année c'est le social et bouger vraiment. Social les ali na ba biteni ebele mwana mboka. Social ni okoloba ya libumu ya ba congolais pamba te ba congolais bazali kolela libumu nzala bazali koliate ou bien social ni ozali koloba ya kotonga ou bien ya libumu pamba te balobi libumu ezali na nzala ezala na matoite. OK, déjà quand on parle social, on parle des besoins primaires ya vie à mutu. Les besoins primaires ya vie à mutu eza kolia, kolata, kolala, accès na soins médicaux, accès na mai, biloko ani faisable oyo ezala accessible facilement. Na baxi accessible difficilement mais facilement. Ce qui est encore un problème na mboka na biso. Tout le monde n'a pas accès na marambo na nyonso. On a encore na OK kotala na rapport ya fonds monétaire, fonds alimentaire mondial. Orokuta geno RDC zarana nous classé parmi les pays où bazana na crise de faim. Bato bazo souffrir non nzala. Et torosenga na président Félix Antoine Tshisekedi a s'investir dans le secteur wana alongola nzala. Donc ce qui veut dire les denrées alimentaires ne doivent pas être quelque chose d'extraordinaire pour un Congolais. Congolais faut avoir au lien à péter. Ba place au ma et quotité ma il faut ezala. Les voies de communication, les routes, les voies de communication qui doivent relire nos provinces parce que en RDC nous avons un problème, il y a de la nourriture qui pourrissent dans des centres de production tandis que bah grande ville, bah centre de consommation biloko wana ezokomate et babiloko il fallait que président Nabiso ba revoir yango wana la douane il faut ba tracasserie inutile il faut elongwa on doit structurer la douane il faut bacha ba prix moro o eza raisonnable pour batu o bazana biloko o ezala raté na Congo et bandako ya si facilement enfin que batu bazana facile bazala na accès à l'alimentation facile soins de santé c'est quelque chose de bien. Il faut soins de santé et comment ezala gratuit net na bamboka o en Afrique du Sud oyebi réalité wana les soins de santé et comment na ba primoro boy so comme na ba camoro boy spécial mais mutu ayoki mutu pasi mutu asali boy bablo mike o kenena Daily Hospital ba resoigner. Si quoi moi na mboka omoni pusana kotoma muke omoni na tikelo vraiment maloba oloba o toucher ba point o ezali vraiment capital mais onyo sozo loba e pa ba congolais ezali lokola ndoto ezane tozo betela bango lisolo ya paradis o bango na ba comité pamba te oyebi ke situation uti ko mentionner ngo yo moko ke banzela ezate biloko akolia ekopola na ba bisika ya production po ekoma na ba grande ville mo ezate nzela ezalité courant kutu na ebité tokoloba 10% sur 100% ba congolais nde bazo vivre na courant mai c'est la même chose siko tango yozo bisa bango ba autoroute ba nini ekotang omoni tekezane toko betela bango lisolo paradis est-ce que na 5 ans oyo uti ko legana Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na gouvernement ya Sama Lukonde 1 na Sama Lukonde 2 selon yo est-ce que basali biloko yo lobby ou bien ezali ko kanisa na yo pamba te to monaki bango kende kosomba mpiodi na Namibi mpiodi
na Namibie pe ko kende osomba masangu na Zambie mbala woto kende osomba mpio di wapi na Tchad ou bien to kende osomba makabu na Afrique du Sud. Voilà pourquoi je vous disais que non, l'opposition doit être une opposition des idées. Au moni air au lobby to kende osomba mpio di na Namibie. Voilà, déjà opposition faut aya au lieu abanda ko critiquer yango. Il ne faut pas seulement venir avec des problèmes. Il faut aussi exposer des solutions, comme ma solution. Les problèmes, tous les problèmes, des solutions. Déjà, il faut rappeler Congo que tous les lac où ils ont des mbisi belé. Sur le Équateur, mbisi zopola. Donc, on n'a pas besoin d'aller acheter mbisi libanda. On peut bien les produire chez nous. Tokoki ko bimisa mbisi na ebale na biso. Na kati yote tango zoloba on peut eza banani yonanga ou bien bato bazo kamamboka mpamba te za congolais nyo sote aza na ordre tout bien droit ya kusala ndenge zoloba. Voilà, déjà parce que erna zoloba on eza je parle en tant que congolais parce que nos dirigeants ce sont des congolais, ce sont nos parents, nos frères, nos sœurs, nos grands-pères bangonde baza ba dirigeants à Congo yango moni en tant que congolais ndé nazo utiliser les termes on peut donc biso ba congolais. Donc ce qui veut dire il faut nous aussi la population tous s'investir dans kati ya ba démarche wana ya robongisa mboka na baloba ki que le Congo ils en a plus de 80 millions d'habitants. Population déjà c'est une richesse. Donc ce qui veut dire nous avons une main d'œuvre, nous avons des jeunes qui peuvent travailler. Nous avons des jeunes qui peuvent entrer dans kati ba mai bakoki ko kende ko sala na ba baleinière na kati ba bateau ya minene ya de pêche pour ba bimisa mbisi. Nous avons des jeunes qui peuvent travailler dans des forêts. Nous avons des jeunes qui peuvent travailler dans toute forme de secteur. Tout ça, parce que tout ça, a un problème, il y a nini. Afrique du Sud, des pays où les lots, il y a un problème, il y a critical skills. Il y a un domaine spécial, médecine, ingénierie. Mais pays le rôle la RDC, ça n'a pas de problème. Nous avons des ingénieurs, nous avons des médecins. Voilà pourquoi j'utilise on. Donc on est habillé sur congolais. Biloko comme la Kinshasa et l'ongwana ba centre ya ba production ndenge tolobaki ba biloko soko keina ba Congo rokuta bazana tala chou ebele bazana tomate mais hermoro Kinshasa ils aura pénurie à tomate. Or tomate ezo pola na ba Congo chou ezo pola na ba Congo fufu ezo kufa ezo beba kuna na bandundu. Ba moyen de communication que biloko wana et comme la biso na Kinshasa à revoir badouane biloko eutara libanda o tozalaka nango na Congo te et na Congo ba faciliter ba investisseurs ko investir na Congo ba comme ça investissement est à la facile na kati malobate au toucher point moko très important mais ba investisseurs ba ko ndenge ni tango yonanga ba congolais tozana molimo wa corruption po mutoya esengela pesa 10% 20% mais ba tongo ba ko ndenge ni est-ce que yonanga biso ba congolais mentalité ya corruption tozana ngo mokoloni ne kolongwa nini esengeli tosala pona kolongola ngo. OK, déjà tozana IGF azawana asala musala na IGF asala musala na investisseur sera yé et que balingi balexia na nzela ya molili na banzela ya ba gauche droite na banzela ba corruption tozana IGF akoyi ko komisa rapport na IGF et IGF a nini mbano nini ezali pona moto oyo azoya na corruption mais to sengi na président Antoine Félix Tshisekedi a facilité les investissements au pays. Il y a des gens au bazali banda ya mboka au bazana ba moyen ya koya osala ata entreprise il y a 10 personnes na sima ya 10 personnes wana bo ebite combien de familles o eko vivre eko lia na sima wana et bato wana bazozwa accès wana te parce que tozana ba taxe kili tozana ba marambo belé zo senga wana oyo ezozala pe inutile misusu pe ba mbona ngekota na caisse ya l'état te et eza ba biloko oyo tozo senga lelo ba revoir yango tozana problème sous la classe politique au moment où tu retanga ba kombo ya bandeko ba Jekoko n'avana problème monté contre ba Jekoko mais ce sont les mêmes noms qui des années tandis que sur OK na ba entreprise privée mususu ya Congo tu verrais il y a des personnes très compétentes oyo ba sala très bonne carrière mais bazwa accès à rediriger ya resala ya servir mboka na bango te. Il y a des gens qui ont travaillé na ba Vodacom ba Celtel excusez-moi la publicité te ba sala na ba Tigo ba sala na ba entreprise wana nyonso ces gens là bazala qui
une réussite pour ces entreprises-là en matière de gestion. Batouana, un jour, peut bakoki goya au PCA, dans notre commune, à Lemba, commune à limité, et voir comment ils vont gérer ça. Mais Batouana, bazora ba occasion. Ce sont le même nom, le même combo autobanda koyoka depuis Tozala Miki, bazara continuer cause na politique et Batouana, bazo à la réussite, c'était pour Mboka Nabiso. Tomekape ko revoir classe politique. Merci. Merci mingi mwana mboka ozali kosolola ko toucher ba point moko ebele ona lo biso to kota na kati ngonga ezo permettre biso te batata ba mama bandeko bolingo télévision to média tozali ko salela ngonga mais to lingi to selisa émission na biso pona lelo la kana ba congolais kembala sima soki bazana posa na yo ya okabola makanisi na bango okolukela bango temps. Tes problèmes mes alités zama solo ya mboka tozo sala ba échange d'idées et par là na lingaki na bandeko bavanda na Afrique du Sud ou baroyo kabiso na bandeko bavanda na poto. Ça c'est un conseil pour la diaspora. Ba marche eza bien kotambo na balabala ko tombola ba panneau eza bien mais tozana ba civic center na ba pays to vandara. Pourquoi pas to salaka ba forum au batu bakutanara pour le veille des consciences au lieu ya kogangaka parce que la masse ne raisonne pas. Il faut les lots diaspora abanda sala ba forum na yebi ke bamsu ba sala yango mais to amplifier yango na bitere sala maraté mais to amplifier yango parce que côté les mana ba balabala koganga des fois ils ont soigné l'eau moroté. Je pense plus éveil à conscience que congolais nyonso azala conscient ya marambo ezo le kanamboka nae tout le monde va apporter une solution. Merci. Merci mingi mwana mboka awa tozali wapi olobi tozana Afrique du Sud mais précisément wapi po ba bazolanda biso ba bato ebisaki bango na bandelité. Ok, à tous précisément dans la ville de Cape Town, au Babenga Amada City. Yeah. Merci mingi toza na Mada City mais avant aussi il faut peto le belamuke ata moi 30 secondes sur ba diaspora congolaise et Afrique du Sud mais bisika nako kende ba congolais bazali kolela pona passeport balobi ke pays na biso ezali ko rendre bango mauvais service ebele balobi mabale kufwa misale kufwa bana ba misu bakota na ba prison pona kozwa ba passeport nini ezali makanisi na yo pamba te biso mayanga ni na Politique TV toza na investigation moko tozali kosala to découvrir que selon il paraît au conditionnel parce que nanto bimisi investigation te l'État na biso azo frapper ba congolais donc ndenge bayaka pona kosala ba capture ya ba pato pa passeport bato ba futi bambongo biloko wana ezala nango frappe to moni ba congolais misu ba vandi une année 2 ans bazana ba passeport nini ezali makanisi na ope nini ozo senga na ba konzi basala pona ko changer likambo puisque ba congolais à diaspora bazo souffrir. Ok, dossier à passeport, ils appellent dossier très important. Merci pour soulever en haut. Bandero Bayo Kabiso. Bon, Kolobake, gouvernement a frappé Batu Naroui Koloba en haut parce que Namoro Naza passport holder. Nasali la passeport. Et Nazela qui peut passeport, l'angézoagi Tamoulai. Et Zoagi combien de temps? Ils ont presque 6 à 7 mois, mais et finissait par Kozoyango et Bimaki, n'a retiré le passeport na Pretoria. Mais cela ne veut pas dire que le processus au gouvernement n'a pas passeport est normal. Tous un problème dans mon passeport. Car nous lobby, ils ont battu perdre misala na mboka oyo, ils ont battu bakoti babolo parce que donc le problème il y a sorte et comme il battu par rapport à ma obtention un passeport et réellement qu'est-ce qui ne va pas, mais il y a un problème. Parce que passeport, et puis de 1 an, nous, passeport, on a besoin de cher. Malgré que tu sais qu'il y a $90 na Congo, tu as 5 000 rands. Les lots sont un passeport na 2500. Mais ils ont un bon ébélé comparé à un passeport de 5 000. Bien de 5 000 mais dans le passeport il y a pays mususu au baza tozana bango abasomba passeport na bango 400 rennes il y a biso za 2500 5000 c'est déjà beaucoup mais maramba passeport ngana zwaki mais ils ont bandeko mususu au na sala na bango capture période moko ti lelo no bazo passeport et na ba liste oyo bazo publier au ministère na biso ambassade des ont publié ba comme na bango ti lelo zo bimara raté bandeko na bazana raison ko lobaki basa peut-être frappé mais
ministère Affaires étrangères va revoir dossier ya ba passeport pour bazo tcha bande ko libanda na ba difficulté ya makasi bana moyen ba kende classe ezate pour bazana ba documenter misala ba tezobeba et okutani na immigration ozana problème. Voilà. Merci mingi mwana mboka avant to silisa ya suka mais via ba congolais na kati Afrique du Sud ndenge nini yo ozali awa nini ozali ko remarquer sur vie na biso ba congolais communauté na biso congolaise pamba tendenge tozolo bana bo ezana ba congolais musu na Congo bazobonga mapoba ya ba miso bazana nzela nini ezali malamu nini ezali mabe pe conseil nini okopesa na bawe bazo préparer ba ya bayati pona nini. Ok, déjà, on a une décision de koninu alinga ya Afrique du Sud to ayate, mais seulement ils ont dépend aux joueurs au salanini, aux joueurs au salanini, aux joueurs au tanga, aux joueurs au lukavi awa, aux joueurs au salanini. Et pour nous joueurs au tanga, na au conseil bangobaya parce que Afrique du Sud a une institution où ils sont reconnus mondialement. Na UCTI, il y a des gens qui quittent, ils sont en Pologne, en France, partout dans le monde, ils sont en Afrique, ou à Pimena, UCT. Donc déjà, pour je les encourage. Pour les na idée de lukavi. Na décourager bangote, mais je vais leur conseiller na retourna mutu. Na websana batu faut la vie devient de plus en plus difficile partout dans le monde. Depuis l'Europe a déclaré la crise financière, nan batra la peko déclaré que crise financière ici là qui. Voilà, donc il faut savoir une chose que non la crise est ça partout dans le monde et ils ont la place moroté na mokili vie est facile. Vous comprendre. Donc au contraire écoute biso na ba Congo tous on a avantage mususu oyo to yeba kite to ko apprendre na libanda. Bomoni na Congo tous on a ba espace tous on a ba mapango minene o to soira a te bomoni a to vivre na ba flette hein. Vous a même pas na droit ya za na mbwa, vous en a droit ya za na nya, te pose na mbwa pose na nya au luenda kwa se et ça coûte trop cher. Voilà. Or na Congo tous on a ba espace soso botara na césarienne te. Okoki ko boko la soso oteki mabele rochambuma ikobota a toza na droit na te na Afrique du Sud batekaka nzete po nzete bozo mpepe boye eza na shop okei batekaka nzete et mutu nyonso te ava autorisé ya kolona nzete. Donc il faut comprendre déjà que ba pays au bozonga boya eza na ba makambu nango ope eza facilité. Gloire à Dieu, on est ici, on a fait tout Oumeli-Mwandambu, tout s'adapter, mais ça n'a pas été facile. Donc, nous sommes à Rosalanalika. Nakatiote, bango pe bakolo bakeno, Oumeli, ça ezala qui facilité ou s'adapter, bango balumpe bango, bako s'adapter penitio. Continuez na yana. Voilà, y a on a lobby, o alingi roya. À se préparer moralement, soit temps et retourner parce que mon avant de déplacer à tout n'arrêter bah est-ce que pays ou ana sécurité zali pouvoir d'achat très important est-ce que pouvoir d'achat mboka ana mbongo na bango ya suko ko yiko somba lango nini ozomona déjà avant oyamboka il faut que tout n'arrêter question il y aura des réponses négatives il y aura des réponses positives mais seulement il faut on s'est renseigné sur Mboko Zolingo Kende. Ba capacité na yo, to benga ngo a critical skills. Qualification ni nyoza nango. Oyebi ko kata suki, oyebi ko kanga suki, oyebi électricité, oyebi ko sa nini. Il faut oyeba erozoya na mboka, tu vas te lancer dans quoi? Voilà. Merci mingi mwana mboka Lilo Basuka pour l'émission lelo ba oyo ya yoko pesa mbote o ba peut-être ba sepeli na mayolobi et pe nazo profiter na senga na bino batata ba mama bande kwa bolingo tozali kaka batu soki tobeti bino libaku bolembisa biso et puis bo encourager biso bo pesa biso ba conseil pamba te tozana posa nango mwana mboka mbote na ba oya yo et puis na clôturer émission tout monde na balasi. OK, déjà j'ai une très grande famille na Talabango. J'ai une très grande famille, donc partout là-bas on s'est retrouvés. Donc je n'appelle si Bangonio son beauté, c'est la famille Mboua, la famille Mangala, donc une très grande famille. Si on a notamment Bakombo aux Amlaï, ici Pembo t'es na ba connaissance tout et amis, ba camarades, ba collègues et voilà. Merci. Merci mingi mwana mboka bisonde tozo remercier yo pona kopesa biso chance na temps ya ko loba liboso ya caméra na biso mayanga ni na Politique TV pe na banzi te bae balandi biso bae bakolanda biso boko profiter na bwanya pe maele ya mwana mboka ngana bino tomona ni mbala sima pe pona lelo goodbye. Merci.